Oui, mbote, mbote. Ozoleka kitoko. Donc, ah, pena makamoleka kitoko ezate. L'état penata la biso pena makamboka oyo. Tina le ngona chapeau nanga, naza manyema, na komaka dépiner. Likambo ya presse na biso oyo. Ti mai oyo pena mai oyo tebi mai oyo. Est-ce que l'état mo to mona te? Batu oyo forest oyo ba pesa musala oyo. Bazo sala eloko te. Vome bazo kopi ba pesa ko ba chinois. Ba pesa ngo ba chinois to ba japonais to ba indien. Forest baza mikate baza eloko te. Bazo lia mbongo ya pamba. Depuis bakanga biso pont. Ti bakanga pont. So combien de mois? Tu as souffrir. Donc ba sala eloko te. Popé et boucanité. Bazuka vraiment hautement chasse moté bakanga popo ba moni so po na défaut mais défaut pesati. Depuis bakanga pont. C'est moi qui nomme quelle l'équipe a venu mon salaire parce que lobby n'a pas lobby mais baza eloko te. Toi c'est le gouvernement et comme chef de la ville gouverneur Daniel Bumba Lubaki azola biso charge makambo. Hakuna bakusa zamba banini tokenda hakuna mende ba komisa biso abatazamba ba ya lisude to mobula ba 500 ba 1000 fois distraction papa. Est-ce que batazamba ngo ba okende wapi? Ba moke baluka hakuna likolo po kikole ba so ba moto kuna ba kota hakuna bakimi biso oto. Ba meli bino copy ngo manzele moyali ezate. Non. Ah, matono mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision nga obino chef ngulu nzamba nzamba lolenge te toko talsaka bino ete culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso lelo te chef ete na lobby ete na kita na plaza Kinkole toko talisa bino Kinkole zebele toza Kinkole to na quartier plaza toza makambe bele zalia to koti vraiment na plaza ba diaspora nyo to bana poto bomoni ya libelengi bomoni awa bakangi wana ba libe kotonga metro sona batu eloko ya libe ko pesa pasi mingi libulu moko eza wana bandeko ba leli pasi moya koleka kuna ezate pona kokota na kati ezo pesa moi difficulté moko ya mabe mituka pe moya eleka ezali yango te tokosola na bayete ya plaza tokoyebete ya libe nini mo cameraman safu Montréal safu sungete lolenge te to alibe ko tambola zwanga te to tambola to sole te na patu wana oyete bakoy koloba na kati wana ezali pone te libulu wana e chumbola mibeka moya mituka eleka te kuna zwi mituka na tiki liboso kuna moya kokota e alite tokoswana bino longo to tamwana bino longo bana membre balandi ya podcast ba diaspora tokoyeba na plaza quartier plaza eloko nini ezali makambo nini ezali na quartier plaza awa makambo nini eza kosama be na quartier plaza e ozala be malamu mingi mais eloko eza kopesa bato pasi mingi e alibe libulu mbote mama na ngai tozolobelaka quartier plaza libulu moko ezali awa yo vandaka te mama ovandaka pe awa te mama pe ovandaka te boyo otala mutu ngo matondo mingi mama vraiment omoni wana safu bako benga yo te bao benga nde safu osomba wana za toke metota no libulu za biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever bana membre balanda biso podcast libulu vraiment ekomi vrai cop ya bana moto tia mutu bakata ekomi cop na yo pe tie kuna loba yaya mbote papa na ngai mekano ko ebisa biso libulu oyo esali combien de temps libulu oyo umeli fota to mo bengo kabasele donc kabasele kwa na mai kabasele ndeko ya na mai yango e umeli fa en fait to lembi ba ede biso balunga sota mai poto ezata to pusa tati kuna liboso ba boyi e komi na ngo kabasele yango monto mo suka na biso awa o shwa ezate po so cha mutu kabasele ya mbio donc to komi suka biso to bengo arrêt kabasele arrêt kabasele mais est-ce que mekano kolobela batu awa na plaza awa pona okota libulu oyo wana vome komi cop na bino bana moto te cop ka to sui yango te papa to san cop komi ka yango donc ça au ma plein kokota tina kati combien kokota tina kati ya ça dépend place aucune kota ba 5000 ezali 3000 2000 1000 francs matono mingi bana membre mbote papa Mbote. Boni kuna. Bien. Tata na ngai namoni libulu oyo eumeli mingi libulu eumeli fort, libulu eumeli pela fort, surtout mambapo depuis babanda iti lelo msa malungi sale mate.
Eka na moni bakangi pomba au sala pono. Bazo sala pon même ça l'état mo la bête malembe. Donc et ou même ma casse depuis bakanga biso ku ba monter to tikala ngambo. Ba msu ba tikala ngambo. Do ba sa pam sa te ndenge sengeli. Ça l'état mo la malembe. Surtout awa ma etonda wana ne mo saranti. To ko ole akute biso to kuma retour. Ah, bokoma kuna. Ya to kuma retour. Donc awa vraiment ba sa intervention pour les sika o. Ba tia biso terrasse ya bien kitachina mai kuna. Donc et ça la bien poto bana oleka. Balobete basengi bakonzi balembi awa ekomi be copie ya bana moto to leka kaka te to leka awa pona okende awa na moyebe libulu yango ezali awa libulu vumeza mbote tata mbote chef tolobi nini bandeko bakolanda biso pona libulu oyo olobi nini bon tolingi évolution ya quartier na biso bakonzi na biso bafongola mitema babongisela biso libulo twana pocha nzela po yango nde évolution ya mboka mais c'est kuna na kati place eza kitoko eza kitoko makasi yango tolinga vraiment nzela ezala kitoko po peuple baza na plaza ba vivre pe en abondance oya mutuya yango wana tosengi na bakonzi na biso ya mboka ngai copie ya bana moto awa transfert za ko matawa transfert za ko matate c'est matite oui mbote tata mbote papa na ngai si ça sera bien que je puisse m'exprimer en français même. D'accord, pas de problème. Ok. Nous en avons marre de voir cette mare d'eau depuis aussi longtemps. Il y a des chefs qui passent ici à chaque fois, qui nous regardent seulement comme ça. Les motards ont déjà marre de voir l'eau comme ça depuis longtemps. Il y a des jeunes gens qui ont du mal à se retrouver. Il y a des motos qui ont du mal pour traverser, même pour aller de l'autre côté. Donc vraiment c'est tellement difficile pour nous. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on a fait un appel chez les autorités. C'est depuis longtemps. Nous voyons seulement ce genre de choses-là qui est vraiment impraticable, si je peux dire. Donc ce que moi j'aurais faire comme une demande. Ouais, donc c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution de cette passage. Parce que là, c'est une route principale. Donc toute personne qui provient de l'Union, de Canada, de Ngama, la route là, c'est principal. Donc il doit tout revoir, de faire un coup d'œil, de nous résoudre vraiment cette route là. Ça sera vraiment l'honneur pour la population d'ici de Ngamaba et l'Union, donc nous tous là, nous serons contents, des Givel, donc c'est un peu ça. Vous voyez comme les motos sont là, sont en train de... Donc ils s'arrêtent ces mots-là, mais avant c'était... Donc si vraiment il y a la saison du pluie, on ne peut pas vraiment passer, on ne peut pas bien passer, donc on s'arrête sur les mots ici, là, après nous faisons des piétons. Merci. Donc vous voyez vous-même comme ça, comme les motos sont, donc c'est vraiment, la route est tellement impraticable, donc les peuples devrait bien se retrouver. Merci beaucoup awa opesi mbombo aboyi ekomi na ngobe kope bana moto awa mbote tata. Oui, mbote. Ozoleka kitoko. Donc awa penda makamela kitoko ezate. L'état penata la biso pena makambo ka oyo. Tina longo na chapeau nanga naza manyema na komaka dépine. Likambo ya presse na biso oyo. Ti mai oyo pena mai oyo tebi mai oyo. Est-ce que l'état mo to mona te? Bato oyo forest oyo bapesa musala oyo bazo sala eloko te vome bazo kopi bapesa ba chinois bapesa ngo ba chinois to ba japonais to ba indien forest baza mikate baza eloko te bazo lia mbongo ya pamba depuis bakangala biso pont ti bakanga pont so combien de mois to souffrir donc bazo sala eloko te popé e bukani te bazuka vraiment o te ma chasse moté bakanga popo ba moni so po na défaut mais défaut bezati depuis bakanga pont témoins qui n'ont marqué l'équipe à venir musala parce que lobby n'a pas lobby mais baza et le côté toi c'est le gouvernement et comme chef de la ville gouverneur Daniel Bumba Lubaki azola biso charge makambo oyo neti Kinshasa zobonga biso peut aussi que peso bonga plaza ezobonga eza bongo makambo mai oyo côté matema boye donc forest basa le côté balera mongo ya pamba pona biso basa le côté. Merci balobi te place ezobonga makamutu eza kobongawa. Awa vraiment comme tantôt na transport combien pour na kota bona na Ngamaba est comme 2000
2000. Donc soki na pesi 2000 mbamo. Tata langa pusa kuna muziki ana yeko bomangai. Kanga muziki. Donc c'est ngama ba 2000. Ngama ba 2000. Ngama ba 2000 taka peuple ba komolela trop. Ezali mbamo leki nzele koma okanga mafuti kuna 500 akita ya katima ya kome azu moto akoti lisu seke population ba souffrir fort surtout ba tabiloko. Ba komo nyoka mais comme ça pesa porte apesi su moto seke ba komolela trop. Fi ba zo solution à place. Okay. Mais libula ngo umeli? Libula umeli depuis banda musale umeli vraiment. Po ba kanga umeli vraiment libula umeli. Mais on peut comme copie na bino bana wewa. Ba kombi tukutuku. Te copie na biso do sunga population sa biso mo ba to ba vivre te tala kaka. E ama ka manzele la to le kamba mo mais comme ba to ba susu awa ba zu kuna ba zu awa. C'est biso do sunga ka population ya copie na biso te. Ezali bon mais kasi ba umeli bino copie na ndenge ni. Babomi copie na so copie to anozo akuna bakusa zamba banini to kenda akuna mende ba komisa biso abatazamba ba ya lisuti to mobula ba 500 ba 1000 fois distraction papa. Mais est-ce que batazamba ngo ba okende wapi? Ba moke baluka akuna likola po ngikole ba zo ba moto kuna ba kota akuna bakimi biso oto. Babomi bino copie ngo. So copie manzele moyali ezate. Ato pe masu bien tiens. Bana moye ba pembe ezate. Bana ba sumba bien. Donc bana ba sumba bien. Bana ba sumba te ma deso bana mo na su des agité. Kitoko mingi bana mambo eza bongo ndenge to tambola bana moto ba koloba nzelango ya libe mabe mingi mais bana ndia podi ka to kota pe wana to kota na ngamaba te ba quartier wana ndenge ezali mbote tata mbote boni awa libulu elie bino ele biso fa azo seka libulu elie bango ako seka libulu elie bango ako seka eza bongo te libulu elie bango azo seka. Oui, bonjour papa. Bonjour. Bon, tata langai liboule o esali combien de temps? Ah liboule nyoko libiso mabe père liboule donc comme si ba télévision so mami ou attention ni place to e baté. Parce que ngama ba bozo combien? Ngama ba ezala 2000 mais siko ko 1500 parce que kuna batu musu ba longa kuna reba ba komi awa biso pe to zui donc to partager kaka muke. Bon siko olobani na ba konda mboka ba ko landa biso. Ah ba konda mboka donc to lembe oloba. Mais to continuer ka oloba parce que to loba ka to ba congolais. Ba mo ba ebi bela ba ko musu ba tongi ba na côté o ba lekaka ba mo na ka ba sala pelo te mais o aza volonté a tia volonté a bon si biso mayo parce que mutu a uta ndaku pa ke musala komi téléphone ko na mai donc ba kete baby ba bilo mo ba nini quoi donc esi mati la libongo bana membre baleli libulu wa libulu foko sunga bango eza be malamu mingi eza bien kitoko wana monete na osola na bana moto wa likambo ezali awa balingi bino te bakonzi balingi bino te na mona balingi biso te potala ba mayo ndenge ezala boye na boye mais penda bakonzi ba ko tia te mayele koto po ba bongsela biso mabulu oyo to penda na kokemba boye ba transport ngo eza passe bana ba okufa na banzala bisika ngo to ko tambola tala ba mai ndenge ezali ngo balingi bino te ko. Ah ouais vraiment la RDC zambo benambo moko net comme si que to vive na Angola na mboka na biso moko te or que na mboka na biso moko donc mboka bo salité butala mayo yawa elo ke peut ba ko bena ba sisi yango ilongwe mais et comme salité moko mais quand koloba na tuluba e comme pona bino parti au pouvoir te bo beta bena tuluba bwanga ba mutu kolaka penzo ba mutu kolaka penzo beta ona tuluba ko bon même na muluba te même nani même Damien Tchela mais quand loba be munoka mboka message comme bon ya mungu kachokwe tunamengwe tunamona maka tunamona pays wetu ngo tuna doto kwa tunakenga mais ya kadi munjia ole j'utiliser mais ya jikutiza mais donc tunamona ngo donc jinatumona ngo jitwa atwa mongo lume bachoko bandeko na biso bapende mwana choche never kitoko makasi bana mambo momoni esali kitoko wa bana moto babomeli bango kope ke kopte awa toko bibika bena kope se kope kufi mabe balingi bino te na yebi ku te so kope na biso kufi mabe fo to nyonga fo kutina na ilogo basala na libulu pena sala na mabe fo ba longolango nzeleza la polele matono mingi bana mambre tozana bino awa balandia chafu inza manzamba
toza na quartier Plaza. Mbote tata. Mbote papa na ngai. Balingi bino te libulu makasi awa. Papa tika likambo ya tolembi place oyo soko okoti. Papa na zo soko okoti ka ndenge za boy obima te. Place wana tolembi pe na nga tolembi. Batindeli biso bato moko ya kobongisa nzela oyo. Bato yango batindeli biso papa. Eza lokola bana basi nde batindi na kati ya likambo esimba te. Bakoka te kosala ngo place wana eza danger moko osakana te. Tozo dinda place so okoti kaka wana. Obimaka pe te. Place seke kobandaka awa ti na union. Esimbi te nzela ezaka mabe, mabulu na mabulu ba mai na nzela. Okoka te. Okobeba. Yali bon bana membre balandi ya podcast télévision balobete nzela oyo ekobongaka kala te. Bakonzi bayoki ekobongaka te pona chaîne eza lito ya bakonzi bakotala be nzela oyo eza nzela mo principal kokota kuna yali be malamu bongo te tata na ngai. Eza bongo oyo chef, eza pena bongo. Tokamwa pona likamwa liziba oyo. Mikonyonso toloba likamwa na pona liziba en tout cas trop c'est trop. Et les peuple nyonso to souffrir ta place biso to tiare. Areza akawa te. Likola liziba ndi monto komote ma place o. Côté ba on sale no ba tshebisa nzela koto ma ça ne permet pas koto na bien te côté mo baga febele ko salema alors souci na biso za ba bo fonga liziba oyo bilo bo moni liziba ndenge za mnene ma do moya kote ya te so koti monto nyonso edini na kati do pasi mo makasi na ne monto telemele awa do de ngato signaler na ba gouvernement na biso na ba konzi na biso mboka de façon ba donc il faut ba donc to lembi ma nyonso wana bo lembi ba to lembi ba ngo po mai ozalaka be na Congo ekende to ndaka ka ba le mai plein tolembi bango papa bakende na bango. Merci bana membre awa tozali na quartier Plaza tozokende na quartier Ngamaba na Israël to solola tebe loko nini zawane loko nini pe leki ndeni bato bakovana na ndeni makambe ko tambola e ozabe malamu na podcast tokota kuna tola na ndenge toza otambola tozala bino ensemble. Allez. Ande ko balandi ya podcast wanete na keibe na quartier Ngamaba to wana tokei to kotala ndenge nini ezali wana ndeni makambo ko tambola ndeni nini to ali kokende e osabe malamu mingi. Bana membre ya balandi ya podcast bomoni ete tozalaki be libanda tokoti na kati awa ya Plaza quartier bomoni quartier ndenge ezali Montréal ko zwa quartier ndenge ezali to komona ngo be calme bana membre ba diaspora to ali komona quartier ya libe calme batu ba li ondire ba lité metro solana batu oyo bazali awa na kati ya quartier bokomona quartier ngo za be calme to komona banda kupea kitoko batongi makambo kitoko bo wana eozanga te ondire bana potoka batu ba kosomba ka be na Plaza awa to kosola mbote tata mbote papa. Toye awa na quartier Plaza toza ko découvrir quartier oyo toko monango tomoni bino awa quartier calme yo pe ovandi bi awa nafanya depuis 2009 wana awa zalaki zamba mulili lo mutaki etalise panganga nane kura lumière koti na 2018 mambo développé na 2018 ti nane toke 2025 mais ko pe boza pe na ba wenze na bino wenja malungeza te. Donc kaka bato kaka bazole kama tembeleleki matembele mwa poisson somba yo teka na mwa vive fwe na esili. Mais awa boza les kuluna zate. Kulune za pa ba quartier mais quartier kulune kota te. Pourquoi? Pona nini? Po koto to na éducation makasi koleka ba quartier nyonsa quartier. Elibe bongo bana membre to monete toza wa na bandeko toko sola kana bango makambo etali quartier mbote ndeko mbote papa oyo eza quartier nini oyo toza na quartier Ngamaba na commune Plaza te commune Ntele commune Ntele mais ko Plaza est-ce que eza communauté bon Plaza eza communauté eza quartier eza site moko boya Simoni Plaza nde sikoyo bapesaka koto nyonso tout kombo ya Plaza mais quartier wana ezali Baumbu na Makanza nde sikoyo bapesa ngo ka kombo ya Plaza Simoni bosiko awa na Plaza to komona bino yopo koti mikolo bia mwa kala te biso tokoti kala tokoti koto kala to yako ba awa liboso to yaki na école moko to bande kotanga kuna yaki Saint-Michel to yaki na internat nde papa yaki ko préféra somba isika ba 2009 de to somba ki kuna na ngambo.
Mais ce qu'on a comme on a bana poto batongi bela wa. Bon koto penda bana poto baza pende belé ozomona ka ba concession batunde za kotongama batundenge ba batongi au université au école ozomona ka kimia ndenge zali peka kimia pesa peka bon. Parce que okolobani na bato yo ba ko boya on te place des alibe mabe place à noter boy boy. Oh place ya mabe te mais bato mingi ba ya biso tout to ya to botami ata to yende ka to mone sike za kimia. Donc kitoko makasi nde toye kosomba pe besika nde pe bato nyonso basombi bato bauta par-ci par-là. Pardon, maman te kitoko mbote. Hein? Mbote kuna. Chaka na toso apona na place na moni basi kitoko wate. Moi li lobate yakana. Yakana lobano na place pesa moi valeur à quartier. Ah ye bana membre ako banga be caméra. Wana to ali ko continuer to tala na plaza. Ndeni toali kotambola bon yaya na mobi on a place bo bozo banga be caméra ya podcast yaka viens yaya bana membre boko mona balandia podcast tozali awa na plaza mbote yaya mbote boni bien vous en classe nini université faculté à l'université L2 à génie logiciel. Où ça? Izipa. Izipa. Bande ko balanda podcast ba kolanda biso balobi te plaza ya libemboka te toko mona beba siki toko na plaza wa yo pe se pepe na quartier ko vanda. Makas. Mais malgré tout tonto yaki to banda kolela makas mais tonto médecin to moni que quartier évolué très bien ba comme surtout et comme bien ba to belé pe ba comme ko ya tonga vraiment. Même ba kondi baza pe belé ba tongi jusqu'à dans la prince to la évolué très bien. Parce que et ça que bendenge ni kuna na isipa ozokende kotanga baninga na bino musu ba keli mete ba musu ba ke yolo meyo ozu transport kingasana no kiti wana obunani pona okota mbula pe beche bande osalo belo lenge bon. Malgré tout ba musu bazala wana pe ka juste ko yebisa batke yo uti musika bo oye andeni mais ezaki ka juste pona ko suivre ni éducation et on a préféré que kuna na izipa musika malgré tout ba transport ezama pasi moi la besoin transport 3 transports pour comme kuna na izipa mais na message déjà non comment trouver bon normal. Ezali be normal. Eza bon te maman nga moi normal était maman moi le solo mbote maman. Mbote papa. Mama nanga bandeko ya podcast ba kolanda biso to mono na plaza otongi benda ko kitoko bondimi ko vanda okotika be mikolo te na koti depuis 2014 naza awa malgré na yaka zamba mais lelo na komi na bato nyonso ezotonga ma université na biso yango yo école mosusu yango yo na zomona na miso. Donc tango kotaki wana ba makele ba obanga te na banga gite na sepela mingi kutu na ndoko lia ba mingi makelele wana kitoko makasi. Parce que okolobani na ba diaspora tout ba kolanda biso ya podcast bazana posa basoma belo pango ba miso ba ko kimara be na Gombe ba ko kimara be na Masina koto milio batu baza ba sepeli mais ba ko tika be plaza okolobani pona ba diaspora. Bon côté nyonso eza mabete biso nyonso uti côté ba Gombe Masina ezala pe zamba neti biso koto ndeto ye mais lelo ekoma pe ville ba komo benga ngo centre centre ville biso pe awa tanke bakoya ekokoma pe na bato to vivre pe malamu eza mabete eza bien matonomi awa siko lo pango be combien bon ezo dépendre na ba quartier neti awa nde pa na ngai awa naza na 20 sur 20 terrain vide eza na 25 000 20 000 dollars. OK. Donc awa terrain 20 sur 20 25 000 dollars. 25 000 à débattre eza bongo. Elibe bongo bana membre balanda podcast wana toko solola na bino longo total sabino te plaza lolenge neza doyen tika biso te totamo be na quartier na bino bana poto ba kolanda biso totala be mapango wana na mweba maba vandi wana ko sola bena ba tokota be wana te tokota be wana na ba mama ya podcast bomoni chafu yinza manzamba to zo découvrir quartier plaza oete toyebi mama mbote oza mosala kasi mwa maloba mwa moketo loba kaka
toumela te mais kasi tolobi awa tokuti kitoko na plaza note mama alingi yo kende sepe na ngai makambo ne boolobala nga te bon kasi noyi mama tomoni quartier plaza kitoko ovandi kitoko mopepa kitoko lobela bana membre plaza ezali be lolenge boni esali nini plaza ezali be lolenge boni ezali mabe obia kitoko eza kitoko kande bino bomoni kitoko bino bomoni kitoko siko bomoni mabe te ngai na oloba makambo mosusu oyo bino bomoni yango nde ezali ti c'est courant awa 5 sur 5 ezali bongo kande olobi awa kitoko etala nyama ekotambola awa toboma ngo nyama elingi eswa mama na litoi mabe te bandeko lolende podcast lobano plaza awa bakunda bazalaka te bazalaka su te bazalaka liboso me bakima mama na ngai bana poto bakolanda biso bato ebele bakolanda biso balobi ete plaza eza kote moko calme plaza ezali mabe plaza kosomba lipongo na plaza ezosombi kote moko mabe mbekana kopesa badiaspora bana poto conseil awa na makambo etali quartier plaza conseil ninga na opesa bango kaka nde bino bomoni présence malobi oyo bino bomoni yaho nde bino bokoloba ti nga siko na oloba nde bino moto boyeba vivre en réalité nde ntango bino bokoloba bango bakondima nga ata na lobi bakondima te mais bino ntango bomoni na miso nde bokoloba ti siko yo awa okoti ça fait combien de temps naolanda une année mais ti ntango oyaki liboso obanda ovanda be wapi nanda ovanda na plaza na voyageaki na ye kozonga suka na plaza wana ntango oyaki wana awa bazamba ezalaki bende ezalaki zamba na début mais sikoyo eza su zamba te matono mingi mama bandeko balande podcast bomoni kaka tokosola kaka makambo etali plaza mbote mama nanga mbote papa osepe na plaza nasepe nango ya mboka na biso Kongo te seke opesi ovai na plaza mopepe kitoko kime na moto te moyo oswanisa be moto te voisin boni kuna makele te awa makele eza nango te nzala nde kaka me kasi awa bozolia biloko ya bio na bio awa tokolia nde nini toliaka na mbongo misala ya kozwa mbongo eza te na bapapa na bamama tookemba toosala boye mwaye tolia eza te bokolamuka ntongo butu ekwei bokoti ndako kaka bongo nzala na libumu boolala na ndako na bino neti ndako na bino te me ndako na bino moko nzala nde eboma biso fort bosiko okoloba nini na bana membre badiaspora surtout badiaspora na moni quartier bana potoka bakotonga wa nayebi te bato nyonso baotonga na bango baoyo basomba baza na bambongo na bango mpona na moni carton calme lokwa ma campagne eza nango calme eza nango mais nzala nde mais se ngai mpe mama na ngai naokota libala na plaza wa okolinga yango yo mwana poto oyo okota libala na plaza okolinga oyo okota na zamba ngai moko ngai mona okota libala na plaza awa nazwi ata mwa ndako moto ovanda ata na mwa molongani moko awa na plaza mwasi ya kitoko ya nzoto mike akonga na ninga basi ya mike lokola bamindele yo moto mbo okolinga ovanda na zamba okomona biso izolo okomona yango zamba kitoko loko sepe nango yaka ovanda tovanda kasi lukelanga mwasi moko na université na ndeni yo moto oza dali na bambongo kuna basi bazolanda de ya bambongo lukela ngai ekosimba te bana lukelanga nazo yawa madame boni kuna merci bana membre bomoni toza ko découvrir quartier Ngamaba na plaza bomoni to ko tambola bama balobi plaza ya libe kitoko plaza za makao mingi awa mais bona moni mapon kitoko ba diaspora kaka te ezaka ba diaspora te nde mama lobaki ezaka ba diaspora te ezali mutu nyonso tu oyo aza na posa osomba esika oyo akosomba atongi pe bino mo bozomona nde bandako ezotongama courant ezali awa tosalaka mai mingi nde ya forage oza mbongo na yo ofure mai na yo bato mpe baoprofite mpe kotoka Montréal zono bamapangu kuna sunga bandeko balandi ya podcast bamona bamapangu ndenge tozosola me tozotola bamona kitoko courant bonjour ça va courant ya libe kitoko ovandi kitoko na moni mapango ya kitoko awa bana membre balandi ya podcast chef Winza Manzamba na seli bino découverte na quartier plaza pona quartier oyo eza quartier mo kitoko tokomona mabele ya linanu ezali bongo te eza bongo mabele eza nango kitoko osombi otongi soki okofanda yo moko ofandi soki okotya locataire otie kimia ezali en plus nde eloko eboma na biso bajeune misala eza te ntongo etani tokomotalana eza ata kope teke efanda ogunzama mokongo eza te donc tolandela yango kaka tocomprendre te ti wapi lisusu mbote tata toyosola mwa moke
Toko ato solo là. Ah. Papa bandimi toko telawa. Bande ko balanda podcast toko kota. Bomoni masolo tu il faut ko senga ka batu. Pona ko solo là toza awa ya libe munene. Oh ni école. École ya bana. Quartier kitoko na plaza. Quartier Ngamaba. Mbote bande ko nangai. Bande ko balandi ya podcast ba kolanda biso ya boni. Bien. Wali bien. Wali madama. Yo peka ovai na quartier plaza. Te. Ovandi wa. Fo bank. Awa nde oyebe mosala. Nelo te mutu. Bon, mekano ko bisa bana membre ba kolanda biso tala matala omona quartier plaza wali ko mona ngo belo lenge boni. Mwabotu na baba fanda awanga na makambana te. Mais yo tango koti mbali boso sepe na quartier te. Te na sepe na te. O sepe na ngote. Eza ndenge ni. Eza kitote. Kitoko te. Elo kure eza kitoko makasi we. Pona nga mona kitote. Donc yoko linka côté batu baza bazoleka bazo tuta na mwa luyenge mwa nini wana bako yemba solo. Nde bongo. Bongo. Bana membre ezana tata bonjour. Bonjour. Tomoni bino pe ozapeka na quartier plaza. Tenga na totina Efo Bank. Efo Bank. Omoni quartier plaza lo lenge bono. O sepe nango? Na sepeli po eza quartier bato bazovanda me na sepeli nango te potala mbula ndenge ezobeta tala mai ndenge ezokota nzanzela eza bien te bafulu ebele sotali wana bafulu eza mabe. Nde loko na sepeli nango te na quartier oyo naza. Bosiko okoloba ndenge nini na bato oyo bato moso bakosepela mais koto na moni bino kuna bozana libulu yango ba mai kuna ezokwea boy no. Libulu eza wana ka mbula nde esali bongo. Mbula nde esali mai wana ezala wana kokota nango boye ezobebisela biso bamire bandako ezobeba. Mais ana moni courant kitoko. Pona courant tozana biso na courant kitoko. OK. Merci beaucoup bana membre tozana bino longo mbote papa na ngai. Tomoni bino awa na quartier plaza. Tomoni quartier ngo eza be asika quartier Ngamaba ya sika. Bon, juste eza quartier ya sika penza mingi te. Oui. Bosikoyo okoloba ndeni pona tomoni quartier ngo tokoti tomoni courant kitoko tomoni pe makambo eza kitoko awa mais eza pena bato misusu pe bakoloba note plaza ezali mabe bato misusu pe bakosepela babi note plaza ezali kitoko oloba beni na bato oyo bali koboya be plaza. Bon, plaza eza quartier moko ya kitoko sauf ba érosion ozo salema donc ba canalisation ya banzela mai eza penza te. Mais dans le vrai sens, c'est un bon quartier. Oui. Bosikoyo, bosenga na bakonzi mboka bakolanda bino koto apona na moni pe mai pe zo kote zo bouleverser makama belezo kenda pe koko koya boko koloba ndeni. Bon. Juste le quartier est là très mal urbanisé. Donc il y a trop à refaire et aussi ba tenir rigueur surtout pour Nzela. Ba revoir Nzela ko bongisa Nzela o bato bakoki kosala ba traverser na bango ba wita ngambo ba katsa na Prince kuna na boulevard oui. Donc Nzela eza malamu te et avec ça ba revoir pour ba canaliser ba mai pour ba mapango ebeba te. Elibe bongo bana membre boki lolenge papa lobi wana tozo découvrir quartier plaza mais to mona pe kuna pe Nzela pe ezali pe akobeba Nzela za kobukana bomona ngo balandi awa toza na kati mais bomona pe kuna libana ndenga ambiance eza nde bato bazoleka to comparer na bino to landa toza na bino ensemble matondo mingi. Banzela eza te babloka banzela place mai koleka eza te mai bakangela ngo Nzela te mai batikaka Nzela po mai esa nini eleka koto ba mai nyo banzela bakanga mapangu donc tous les Nzela koma ya kobunda po bima makadam bakanivo banani ba mai te banzela eza bongo yango to senga kya batikela biso banzela mai eleka po mapangu ebukana te mapangu eza na bon état. Mais est-ce que tout le monde ba saki boye ndenge ba cheche ba saki ka bino mona quartier bato bozuli kanisa ocha be ba saki boye kabiso mona quartier to cha likanisa ocha ba saki po embrouiller banzela te momote ko uta makadam pe boulevard ye kotika yo yango to cha ba saki po tandis que mai
embrye biso te na quartier. Mais ana moni bato bakotaka 20 18h bato balali. Koto bakotaka 20 et là ça dépend mutu. Soki ponge yo avant okoti, soki ponge yo te okofana libanda ozwa mopepe ba 20h 21h osani okoti. Mais ka 21 okoti mais 23h ko vanda te. Te tofana na biso petit 23h totalaka ba match. Moment match pe zo sila ba 0h. Nane tofana na biso kana quartier. Kobuka na oyo basaki oto ça toutes les façons. Maille maîtrisé, ma belle télémaka, petondisa ba place mususu. Mais est-ce que maille oyo ezo uta vraiment wapi? Maille ezo uta na boulevard munene. Eko boucher na ba terrasse ekoti na ba avenue. Na ba avenue pe yebo ma belle pe pete. Ma belle na ndenge ezo buka na boye. Banjela maille ezate, bakanga ba mapangu. Donc faut batikela maille nzela, maille ezana nzela te. Mais constant na sali na plaza wana komona mapango be kitoko wa bato batongi mapango kitoko bato bavandi kitoko et puis courant et l'eau vraiment na kolela courant kitoko koreza nango bien koreza bien mapango peza bien taka batamikili basomba trop batika bato bafandaka bato kofutela baza bango moko bazwa bambona ba impesa ba visite pe bayaka nane tofana na mabele na biso ya plaza. Donc ils sont nés moutazo foot la moutazane na Suisse na Allemagne na Londres et donc bon on est sur foot à $50 tindele kana MP tindele kana MP ça moutazo protéger lupangu a protéger ndaku nyama beza lati bana mambo matole kandeni bona okpoya te nyonso bomona eza ba dégâts ya maya ngo ya boulevard alikolo bafungu batia ba terrasse te yango ba mai ya ko bebisa ba mapangu boye bon to mona autrement ko salati. Mais to mona sika on kitoko Montréal et lo kanga na ko sepela wana plaza bandako kitoko courant kitoko makamutu kitoko oyo eza quartier oyo eza venu au quartier Israël. Quartier Israël nende bomona ba mai yango ne ba mai uti likolo boye eye koti a e pasoli mususu e uta boye donc to comprendre te faut ko tikya kaka mai yango banjela eleka na kimia donc soit ezati. OK. Oh maman bonjour, bon appétit. Mbote. Non kitoko awa to moni plaza on est quartier Israël. Au quartier Israël. Donc on est prendre ça munene. Il y a un boulevard et qui côté vraiment lisi pana. Après Emati. Bana mambo. Wana pe mama kitoko to te pe na plaza mbote mama na ngai. Na se pe be na quartier na bino ya libe kitoko awa. Bana mambo bomoni to libe na quartier plaza mbote mama. To so la pona quartier na Israël Maman nangai bandeko balandi podcast bakonda biso mama nani? Maman Hortense. Maman Hortense. Maman Hortense to sepe na plaza to moni courant kitoko, mapango kitoko, batu baro tonga kitoko. Mais eloko ero tungisa bino be maya wa? Mai. Problème ya mai. 2 jours wa tozana mai te. Mais est-ce que batu nso bazolo bo plaza ko vanda ngo teza mabe? Mabe ya nini? Awa toza polele mbula soko ebeti potopoto ezali te ba érosion ezo sale matin toza na biso bien. Pe ba mapanga bata poto soki ofuteli otindeleka mbongo na ba mpesa. Problème ezate. Soki atikaki compte na banque soki alobaki te mbongo nanga so bo football ko notika na banque OK nango ke otia na banque na compte na. Merci bana membre ya balandi ya podcast na pesi vraiment ba diaspora nyo surtout merci mingi matondo mingi ponete awa na quartier tozo mona kaka mapango za kaka ya bana poto ba diaspora atie moto na kati ya ndako alobi ete mbongo na yo tielanga na M-Pesa tindela ngai batinde pe mbongo babi cop ya libe partout yo kozateka mwana poto okufeli bilamba okufeli kitambala molai okufeli talon molai okufeli makambo bele molai ya libe mabe makasi
luka osomba be lopangu na yo luka otia mabele kote bakunda be motolo na yo ekozala be malamu mingi kozala te ke yoka bavanta babengi yo okoloba moi j'étais au travail nazalaki be na mosala nazalaki be boye telefone mpona koyamba yango ekomi be pasi soki mpo ozwi moto ye aokiti na afrika ozotuna oyo alibe mwana nani okoli natika oboye te baje wana toboyi yango toboyi baje wana te toboyi yango oya boye nali français l'enfant de kio comment va ta wana yo mpe olinga yango nalinga yango te eza mabe makasi ayelo okoli wana baje mu mabe yela biso ne masolo nalibe na lopangu na ngawa bovanda courant kitoko na plaza nalibe na nini boye kitoko ozala be malamu mingi yalibe bongo te eza bongo merci bana membre tozo tambola wa na quartier plaza bonjour tamunga ngawa mamunganga boni oh bonjour papa na ngai botu banga tonga oh bokimi awa ni pasteur hôpital baokima awa papa na ngai papa na ngai olingo kima ngai na omelo te mbote papa na ngai tomoni awa na plaza oloba nini mpona awa quartier plaza tokosepela quartier kitoko awa oloba nini mpona bana membre bakolanda biso tosepele makasi komona bino awa bobongisa biso nde nzela nzela eza kobeba c'est que awa constant na sali awa ba diaspora bana poto ba kosomba be lopangu na bango batiki moto avanda wa mbongo tinda na mpesa tinda eza kitoko bozola ndia lopangu malamu kitoko makasi baza pe ebele koto parce que conseil ni kopesa na bana poto oyo bavani mbongo na bango ba kosomba be talo ya molai ba kosomba be kitambala molai ba kosomba be mituka kuna credit ba kozwaka ba kosama makambo malamu te mais soka bakiti na kina akotuna yo okoli yo mwana nani conseil eza bon batia kosoma ba desa 7 basoma nde mabele basoma mabele soko umeli kuno ko akoto donc oye kolela bao batika ki bakumde ya lisolo batia kosoma bakabasele batia kosoma bakabasele bokasi pende kono pa pota koya tu as l'enfant de qui papa no ndenge na nokoli yo ndimango baje wana baje wana donc oya toujours tirer na sima elibo bongo bana membre tozo continuer kakawa na place à quartier Israël c'est que mukolo mutakota komone Israël komone Israël akufa kala papa Israël papa Israël mais famille bazali le père on a bon pesa monene na bana bavanda kaka to nyonso ne bateka mambutu balongwa pe ba moko na Israël bana membre tozo talisa bino be na prince bomo na ambiance ya quartier plaza na prince to ya na kati bomo na peli banda ndenge ezali na yabiso podcast télévision to talisa bino be makamba kitoko makamwa malamu mingi merci beaucoup nga bino les grands bokatier chafu nzamba nzamba yangu bolole mosenzi benga ngai to sola malamu lokole na ngai benga ka loba chafu ngungi na ngina sola to sola kitoko matono mingi awa tozo madana prince tobima na makadam manzele bandeli awa ne direction ma ekotaka nane tobima boulevard to machipe likolo boye bino moko bomona besandia mbula ni ezosalama ne bato balela po batia baterasi maeleka na kimia mama za pepo otune mutuni mbote mama mbote papa omoni a plaza lolenge boni plaza quartier za kobeba de rosier belebele tondi awa papa gouverneur abongisela biso mboka po tozokoka te bamabulu eleki érosion mboka na biso wana na plaza eza ya kobeba mabulu awa amazela mama yaka yo lobi Canada wapi na plaza banda plaza tozali na Canada barosion ezopesa ma Canada ya poto ya mboka Canada yango oyo nanga barosion epesami Israël epesami barosion makasi soko bandi na plaza oye wana rosion eza makasi moya eza te po ebuka na biso tozali oyo koma na cité Canada bido seke bana Canada bato batsomba bana Canada basomba awa te population kaka esomba ya Congo yango nde bapesa kombo Canada comme na mutiene toyebi yango wana opesa bapesa Canada papa gouverneur kobosa na biso te kote oyo yaka na ngambo na biso oyo plaza okatisi kanani Canada otali makambo eza koto barosion moye te moya kopema eza te ekomi kokwesa na bandako papa ok bana membre toza awa na quartier Canada na plaza wana bomone te toali be na prince awa te prince kitoko
en tout cas plaza ya li vraiment kitoko ba quartier kitoko calme nyo surtout makamutu ya libe bien bana balandi ya biso podcast télévision ba diaspora nyo tout beaucoup landa biso bomoni plaza eza kitoko prince malamu mais kaka boko lelaka mabulu sera bino boza ba egoïste bonika ba bongsela bino kaka prince eza kitoko donc eza kitoko eza goïste mais ne basalelaka musala basala ngo une fois pour toutes moi bozongela eza te bon prince pesami depuis 2018 ti lelo tokende ele enregistré kaka yango wana bomona nzela ekomi mabe bamai kokota bo wenja malunga eza te ta ba place ba mama baluka kosa wenje donc population ezo souffrir makasi mipanjo. Merci bana membre wana twali ko koma libo bomona population plaza ndenge bazali ebele makamute otambola be malamu matondo mingi wana tozo katsa na ngambo awa tozela moto leka zela awa toza na prince ya plaza bandeko balandi ya biso podcast télévision toali ko katsa awa ko sabina papa mbote papa na ngai namona gene melama me bopesi nga gene te biso kutu ndenge tomoni yo boye chef coutumier yo muto amoni seka gene ngo eza ya kitoko awa eza ya kitoko bona place eza ba gene kitoko agena kitoko ya makasi zo uta musika ya awa te sans alcool ya biso euta meka boko meka wapi keda ba chana ta 500 yango eza mama yela gene 500 mbote papa na ngai mbote papa na biso mais bulu awa na monya wa choka na mulangi chichelanga na mulangi wana ya indika mais na moni awa bino awa na moni awa député azalaka te bazala te koma expliquer bazali député vanda vraiment lopango député ezali awa bazali mais sikoyo tokoloba nini ezali bango député na plaza lopango na ye akenda pe assemblée ayepe akoti pe ape na plaza lopango ne ezali bazali bakozanga te bazali mais bazotonga nanu mais nanu bainstalle te avant d'avoir raïs na dot avant de l'avenir Taïs kaka aba avenir mabanga première parcelle donc peut tout monde pas ça pour honorable za député alors honorable za député ROP boyaza na ndako na éviter à cause na ye parce que mekano ko yebisa biso quartier plaza to comprendre te to monde ngo kitoko prince kitoko makamno to kitoko et puis peut to mona pesi ton Canada pour ni ba pesa Canada bon ba pesa ngo Canada pour to za na plaza za kuna biso za na Canada mboka na biso po kitoko to malili awa likambo malili non malili awa pesa Canada yango to pesa Canada to leka bango la biso na fleuve te ne balé donc azo vandi mu pepe kitoko za très à l'aise bana mama balanda podcast na ko make up agene ya plaza mama nanga me agene nga umeli bwendeni yaka na tani nzanga na beta tamwa be clairon mbo awa pe to mona pe bato yo batsa pe masano ya makolo ba Diego oyo bato abeta bale pe bazalaka bazali tozana ba mama na ba jogo ba artiste banani bazali agene na biso yango otomela nani mesha kasi abeni malango azali mwana masina mais azape awa mais asombia tozali na awa oyo pozomona wana tozana bango donc lopango wana kuna eza abeni malango tozana ye donc ye pe seka yaka asepelaka soko aya akomelaka nde awa makamini surtout awa donc bolobani na badiaspora bakolanda biso eza na bana poto mingi bamipesi na vi na bango kaka kuna na Suisse kuna na Londres kuna na Allemagne et surtout bamama balingi betalo ya molai balingi foulard ya molai balingi bilamba cher sac ya molai bazwi batieli biso na bastatut tokotalaka bango okoloba nini mpo na bango na makambo etali vi na bango mpona kosomala na mabele ya bankoko bon mpona koloba mingi mpona bango ndenge toza wapena ntuka toza kitoko ngungi eza te nini te toza na kimia toza pena na pédicure donc tovandi penda kimia quartier eza kitoko polele toza kitoka mbule beta kilobi yo tala mbola omoni place ya ba sauter mais kati to koti na kati kwa to moni ba mabulu be érosion ebele te wana érosion wana ezalaka place nyoto vallée ezali place nyonso tu kalamu ezali esalaka boye mais en tout cas
awa soko lobi olala kitoko te seko zandoki awa pena toza très kitoko makambo tu toza pepele nayebi te apart ngai me bato mpe bazali awa onana olala na ngungi apart sanzala janvier bikanga bakabasele donc tozo comprendre bakabasele baokanga bino kuluna eleki makasi awa yango bayi bakanga bino mbamako na mo siko bino bomoni mabeni mais bazokanga bainosa bakolombaka bazotikala eza bongo papa bon mpo na ngai soki osali likambo te bakokanga yo te soki otamboli mabe nde bakokanga yo soki otamboli mabe te bakokanga yo te mais toza na biso matolo papa bandeko balandi ngawa bino chafu nzamba nzamba na ya biso podcast télévision balobi ete ya biso podcast télévision tokolakisa bino be découverte ya solo be makambo ya solo ezalaka be malamu tata na ngai osepeli te na chaîne podcast télévision nasepeli nonga makasi soki eleka boye esala bien esala bien bozwa conclusion akobongisa baplace oyo parce que sikoyo tokomona awa hôpital na baekole mpe ezali gratuité mpe ezali na plaza hôpital ezali ya minene kutu kobota ofele te ya mbongo kobota mbongo ya ofele nde eza te baekole mpe eza ebele awa baekole eza ebele ya leta na ya privé baekole eza ebele lisusu ebele lisusu. Merci bana membre balandi biso podcast télévision wana ete manaka na biso ekomi be na sukanga bino chafu nzamba nzamba na talisi bino ete tozaki na plaza toza na plaza bomona ete plaza kitoko courant kitoko bandako ya kitoko banzele pe ya kitoko makambo ya kitoko zawa bajo pe ya kitoko mibala kitoko tokomona pe ba Diego balie bele bato babetaka bale lokola Ben Malango ali awa bato bele babetaka bale masana kitoko bazali mais batamasana makofi bazalaka te bazali lokola maître nini na place oyo yebi ba boxer bazali ba maître Mike bazali ba tonto bazali do baze belé bana mwa bomoni makamba kitoko eza na plaza awa bomoni prince kitoko awa kuna ekozalawa mais kasi namoni courant kuna kitoko surtout problème à courant kuna na plaza baza nango kokatisa pont biso souffrir makasi na problème ya Canada na problème ya courant tozo souffrir pena mais à part ça makambo te eza kitoko mais problème ya éclairage en tout cas SNEL bakonza SNEL ba trouver solution ya problème ya lumière mais kana kati kuna tokoto moni courant kitoko awa bino boza courant eza ba limite biso kolongwa pont mataboye tozo souffrir makasi na problème ya lumière mais à part ça toza na problème te mais lumière nde. Merci bana membre manaka na biso komi na suka nde tokutani mbala sima kimi abota na bino na pesi merci mingi na boss Roni Malundama Jacking Malundama Yaliki Malundama na pesi merci mingi na bino bolingaka ngawa bino chef nzamba nzamba na pesi bino merci mingi maloba ezali papa na ngolingo loba na sepelaki muke pona makambo etali pona biso esali pasi po musala ya teme bakangi ekomi eza pasi vraiment eloko wana ezopesa biso souffrance mwa ndambo koto mpona likambo ya po esali biso mpenza pasi makasi tomona ata mosusu bamama baosouffrir voire meme bagene mpo baleka pasi makasi yango ntango namoni émission na biso ekomeli biso sur le terrain mpo tozwaka na biso temps ya kokóma na kati ya radio te lokolo ekomi ntina baniveau tozali ezosenga mpe na tuna eza nini soki mosala eza te bakoki kofungola tosalelaka ndenge toza kosalela comme habitude. Merci beaucoup bana membre tokutani mbala sima kimi abota na bino na pesi merci na bino to bolinga bino to mazamba give in exchange koma ko yimisa mai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele ukila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona ko kamu